Mbote baiki bozomi partout dans le monde entier, vous avez kolanda biso à travers chaîne YouTube mais ça ko loba bino mais matali politique de actualité à Mboka Congo, le penza de kosola mais matali Mboka elongo na honorable Muza oye penda zali cadre na parti SID, parti cher ya mwana Mboka Martin Fayulu pe membre na kati ya Lamuka. Mais sur la question d'actualité, Matali Union Sacrée, et surtout la Mouka, Martin Fayulu, Kangamaka, Likambo et Taliba Réforme, sur la Yango, sur rencontre, il y a Jean-Pierre Bembana, Moïse Katoubi, Mokola Lobby, et pas chef de l'État. Mbote, honorable Moussa. Mbote, ndeko journaliste. Bonne santé, meilleure vie na yo. Ah, merci beaucoup, maman. Santé, Zali, moi, Malamu Moke. Pour que Mboka Bokono ye makasi il faut tomi batela toyeba pendenge ya ko batela libota ko batela bandeko pe ba nyonso bazanzi nzinga na biso donc pasi na biso ezali kaka maladi e côté biso na mokili mais sinon nzambazo sunga biso nzoto ezali kolongono. Oui, honorable Moussa, très union sacrée et comme tambola déjà moto la moto ako mata ayebesikani ako kitela kasi boni bino kuna na Lamuka na mwana Mboka Martin Fayulu bozali kotika kana likambo etali ba réforme pour mikoleka ndenge mokonzi Martin Fayulu alobela ki penza ba proposition pour na kobima na crise tozali nango ngelo ba ete bozaka kana kati ya ba proposition o mwana Mboka Martin Fayulu azala kangamaki nango yango boboyi ko kena union sacrée. Maman na mokili nzele zala kaube mibale. Soki yoko kende gauche te okotambola na loboko ya mwasi. Soki otambola na loboko ya mwasi te otambola na loboko ya mobali. Tozo se retrouver na croisée des chemins. C'est-à-dire que situation ya mboka na biso lelo tozali a besoin y a ba solution y a lokotate. Tozali pe na besoin y a ba solution y a ndambu ya kobamba te. Et loko oyo ezala bandeko ya FCC cash. Ezala bandeko bolimisangai pour na ndenge téléphone sonné nazalaki quand même un peu imprudent. Mais il faut na bongisa yango pour que makambo ezala malamu. Je pense que tu peux continuer na biso, il n'y a pas de problème. OK. Situation oyo toza ko vivre na mboka na biso na bango bato. Oyo bazo benga union sacrée. Et loko oyo biso na bango toyebi ezali ke mboka ezotambola malamu te. Mboka ezotambola malamu te yango ba loko oyo biso na bango toyebi ke makambo oyo ezali ko bebisa mboka lelo eza ba élection oyo tosalaki ya malamu te na 2018. Mais pona zonga na mutuna na yo na ndenge yo lobeli makambo ya union sacrée. Union sacrée ezali lelo kaka FCC. Oyo bango ba changer bekombo kasi bango ba se repentir yo ba kena mona kati ya union sacrée. Maman tango toyebisaki bango ke makambo eza malamu te bango balobaki ke makambo eza malamu bato bakofinga bafinga biso bato ya koloba nyonso bakokaki koloba baloba mais toza kotala intérêt ya mboka intérêt ya bakongolais lobby tokosala politique te kaka mpona présent parce que oza na besoin otonga immeuble parce que oza na besoin tambola na mutuka tout ça la paix politique pour l'avenir ya Congo. Mais to monique FCC ezali bato balinginde ba partager na bango pouvoir. Yango peuple pe akoloba c'est comme si union sacrée wana kaka bato bako kena kuna pona partage ba gâteau. Lobi bango bazaki ba ministre ba la besoin bazonga na kati ya union sacrée pour pe babi masu ba ministre. Mais c'est comme si bino ba équipe poli ka boza besoin ba poste été équipe ezopola bazondi mateke bazopola. Ba joueur ba police équipe kaka bango wana bazui varez mususu balatisi bango yo zomoni bandeko nyonso ya FCC te bakei
Tomoni Lambert Mendakei, Tomoni Boussa Nyamusia, Boussa plutôt Jean-Lucien Boussa. Mawa mingi maman. Tomoni Kuna Steve Mbikaya Kei. Mawa mingi. FCC par terre, bangonyo so basadere na union sacrée. Et c'est que moi Lamboka Martin Fayulu pas kene ko sadere. Tomoni eloko yo ya union sacrée. Ezalaki polande ba panza makasi au peuple azalaki nango à travers ba leader na ye mususu. Mais loko ko kanesi mbakate. Parce que moto ya oyo za ko kumba peuple lelo bazui yango te. Petolobi ke concertation wana oyo ememi bango na union sacrée. Pe na yoki ndeko menda lobi chef de l'État na yoki ndeko mende una kende ko kutana na mokonzi mboka alobi ke ezali kaka coalition FCC cash pe ba pesi yango pe batu mususu ba ya bakota. Non, ndeko maman mboka eza na bolu yeke. Ndeko menda lobi mbabe parce que biso na yo toyebi coalition FCC cash et Kabona déjà où ta discours ya chef de l'État où ya ça qui rupture na coalition FCC cash toyebi lelo Kabila na Tshisekedi ndenge zaki ba rencontre en tout moment et ça soutenu ndenge bazaki na kati ya coalition. Maman yoka na libela yo zo tuna mituna ngai fona loba mwami. Omoni mboka to bundaki etumba pour na to sala ba élection ya malamu. Ba élection ya malamu esalamite na mboka. Oyo etambolisi lelo ezalaki coalition FCC cash. Oyo to yebike ezali fruit ya braquage électoral. Potomoni soki yoke na ensemble oyo bakoswa na mikolo nyonso. Oyo lelo baza capable te ya kozwa mikano oyo ya solo to ya kosala contrôle ya solo po na mboka na intérêt ya mboka. Pe bango moko bato bazaki na lisanga balobai ke oyo wana majorité wana eza majorité ya moyibi. Bango babengaki yango majorité artificielle. Eza majorité oyo bango bakokaka kozwa te bato ya FCC. Mais bazalaka lisanga na bango. Mais omoni lelo ke kaka ba député wana bakomi basantu. Bakomi peto. Po ifalaki bakota na union sacrée azwi pe moi eloko na ye. Tolandi ba témoignage na bango na télévision. Tolandi pe ba témoignage ya bande comme sous ozali secrétaire nyonso wana balobi nini pona kozwa majorité pona ko soutenir action gouvernementale et ça lokola basali élection mususu ya moyibi kuna sans que peuple ayeba parce que majorité il faut euta na peuple na nzela ya ba élection pe uta tokendaki na ba élection oyo ya moyibi ya mabe et salamaki to mona ke bazwaki majorité wana na ndenge na bango ya moyibi au moins wana ba maskaki yango na ndenge ya élection ya peuple mais sikoyo kuna basali lokola élection mususu parce que majorité bazokango tango bobandi législature bozu yango mais oyo ye na kati e balusi makambo te bakoki ko sala makambo na ndenge ba yokanaki te na ndenge na bango na union na FCC cash mais makambo oyo FCC cash ba kumbi yango comme c'est ça makambo ya mboka ya makambo ya mboka te yango moni lelo situation ezali bloqué conseil des ministres ça la kali sous-souté assemblée wana et ça la kali sous-souté nyonso ezo sala te donc institution oyo etikali lelo ezali présidence de la république mais biso na makanisi na biso lokola ba congolais to moni ke makambo wana ko bongisa mboka te to sepelaki parce que au moni mikolo leki mwana mboka Tshisekedi azalaki na Brazzaville mais ce kotali déclaration ya Brazzaville na point 7 nango okomona ke bango batu bakende ko solo bamoni ke il faut na mboka na biso to privilégier ko solola to privilégier dialogue to privilégier concertation eza consultation te peso kotali na ba point mususu na makambo ekoleka na Centrafrique lelo balobi kete il faut to kende to sunga bango pour que bazala na boyokani mais ba ko kende ko sunga batu ya Centrafrique alors que awa mboka eza ko pela moto ndeko saswa ye to bakokima bakokatsa kaka wana boatu te mama bakokatsa kaka na bichingo bilate na tiala batu bakokatsa na madimba batu bakokatsa pe Brazzaville wana ko koma moke na bateo ba bandeko bakimaka mais to moni était situation eza grave mama pe mwana mboka Martin Fayulu atikali na likambo ya lobaki
po yango nde ezali vérité tokenda ba réforme tokendaki ba élection esalamaki malamu te lokola bino bozali parti ya crise biso mpe tozali parti ya crise toya tokutana totala nini elekaki malamu te tosala ba réforme consensuelle na lingala ezali ba réforme oyo na bino na biso toyokani po tosunga mboka ekende liboso tozonga na peuple. Pourquoi pas ndeko Fayulu aye na kati ya union sacrée pour alakisa pena nzela malamu ko sa ba réforme te akoya ndenge nini union sacrée ezali fruit ya consultation eza fruit ya concertation te eza fruit ya dialogue te ba koti na kati ya union sacrée bakendaki te baye lelo omoni préoccupation na bango komini lelo eza ba réforme te okopesa ngai gouvernement to okopesa ngai gouvernement te okopesa ngai assemblée nationale to okopesa ngai assemblée nationale te biso toye tozali ebele il faut tozwa boye place ya peuple ezali wapi na makambo wana donc omoni ke ezali batu bakei bambrouye na bango bakarte basali na bango na eloko moko mpona intérêt ya peuple te balingi batala sikoyo bitin c'est-à-dire que nkita ya ekolo gouvernement ya mboka bakabola yango ya ndenge nini po bango batonga ba immeuble po bango bana bango batanga na poto bana oya biso batanga te po bango batonga ba immeuble kaka biso tokendaka kofutela na yango batu mususu pe bakenda kofuta bango bazwaka nde mosolo population aza na intérêt kuna na kati te et surtout que lelo emonani très clairement kaka bandeko bazali na bango na FCC na cash bango nde baye basali liboke pesa na tina te peut-être ezalaki espoir pour Nabino mais cet espoir là a été déçu pour na bato bazali komona peto yebisaki bango bokozala déçu pinga la vandaka na cité na vandaka na quartier populaire na zoka ba opinion mais le qu'on a paix opinion ya mutu oyo ye azo penser yango wana nde ezalaka opinion ya solo pe bato bamoni ke union wana oyo bato bazo benga sacré eza nango kaka FCC caché baluki donc si c'est comme nango neuf. Honorable Mouza tokeno na mamatali la muka lelo la muka penza surtout ko lo bala muka kabwani la muka ko mimi balé moko ekina ngambo ya Martin Fayulu na mwana mboka Muzitu moko ekei na ngambo ya Katumbi pe na Bemba moko alobi chef de l'état yambaki mwana mboka Katumbi na Bemba na lisolo na bompe na basola ki na matali penza kokende rupture ya coalition FCC cash ndenge kabwana ki pe ko beta penda c'était ko renforcer matali l'union sacrée. Est-ce que Katumbi na Bemba oh ils ont eu deuxième rencontre où tu écoutes un chef de l'état après ma consultation est-ce que vous avez rencontré la muka invité pour beaucoup de na bango wana ezali bango pe ba ko banza pe ba poste na bango pour la bateau na bango na gouvernement union sacrée d'abord on a ngina pe sa précision la muka est kabwanité la muka mokonzi nango ezali peuple oyo lelo eza na coordination ya mwana mboka le président Martin Fayulu. Lamuka ezali état d'esprit oyo ekomema mboka na changement ya solo solo. Soki moko oyo azalaki membre ya Lamuka akei. Est-ce que problème ezali ndeko Matungulu akenda te? Ndeko Mbusa akenda te? Soki bandeko mususu bamoni ke oyo koki kobimisa mboka na bowumbu oyo tozali eza Lamuka te eke ezali union oyo bino bozobenga sacré na bato nyonso baye ya FCC kaka na mitu wana nyonso y a pas de problème ezali liberté na bango yo mona limbisa mama limbisa yo omona joueur abeti na vita abeta na Mazembe kaka na mbula wana moko soka sisi match oyo ake kobeta na Mazembe alongo na Mazembe aye kobeta na vita yo somona transfert ya ba joueur pezalaka te okoki kolongwa vita oke kobeta na yo na saison moko boyo oke kobeta na yo na Mazembe tout comme l'inverse ezalaka nango donc ça dit que ezali liberté ce sont des grands leaders du pays mais na tango bango ba croire na eloko wana oyo biso to croire nango te mais to tikali na philosophie na biso et puis la muka muto oyo akoki ko engager la muka ezali
peuple congolais na coordonnateur na ye en exercice. Ah bon, on mboka Jean-Pierre Bemba soka signé la Muka MLC. Kuna la Muka Ceux qui au monaki peut-être qu'on brandir ngai. Ba député ensemble pour la République sangana qui na se passe mon mboka Katumba ya qui c'est au nom de la Muka. C'est comme si la Muka ngana lobelaka batu wana nyonso na ba parti na bango te. Ezali important parce que nazali membre na bango te. Na yebisio que la Muka eza état d'esprit, la Muka eza volonté ya peuple, mutu oyo amonike la Muka okina été et que union sacrée accueilli librement. Donc ezali ya eloko ya ko la pété parce que population peuple oyo créa kango yemutazo porter jugement. Ezali kambu ya mutu te. Donc nakozala plus à l'aise na lobela parti na ngai décider nini biso tolingi nini tokosala pe comment tokokumba peuple na changement ya solo to si to pesa ki position na biso par rapport ya oyo bino bozo benga union sacrée pe to yebi ke eko bonga te toza ba prophète de malheur te oyebi politique ya Congo to meki kolanda yango pe moi mingi lelo naza na 28 ans ya vie politique j'étais encore étudiant tangu nazo mema nazo kumba makambu oyo ya politique pe nazaka mutu ya kolongwa boete oke okoti kuna oke ozolanda mbongo batu baza kolanda mbongo bazolanda teke ndenge nini mboke kokende Lumumba kufa na ye mobola ya mais oyo ya sala pona mboka toye ko mona yango na simake mutu oyo asala makambu pona mboka donc ezali très important union sacrée na mboka oyo salama mais tango union sacrée salama to mona Bamandungu Bulanyati, tomona bakamita tomona batu ya babilindo, tomona batu ya modèle na modèle. Mais na si moment mikolo muke. Et comment ki ke ba oyo bakende kuna isoral, ba oyo bakende kuna aboye, pe makambo pe bongaki na mote. Lobi awa tozaki na rassemblement. Lobi awa tozaki na rassemblement. Allez, bangubu baye, bango balukaka kaka pouvoir. Bien-être ya population te. Même mon mboka Etienne Tshisekedi, à un moment donné ayako tikala yemoko. Péa, Koufinaye, amoni oyo biso to bunda kité. Le combat pour la démocratie, pour le bien-être de la population, toko salango en toute honnêteté parce que c'est un combat moko noble. Et ça pour l'intérêt du peuple congolais, tous on a besoin il y a des demi-tour te na babiloko nyonso salama et go memambo ka liboso te. Honorable Mouza toko pour ça so moke na suka émission na biso, lelo penza informateur Mandoma qui kasi kino lelo to komona pe esika pité premier ministre a démissionné parce que ndenge balobaka selon constitution ba no réformateur te ce qui premier ministre azaka en place kasi lelo kuno ngambo assemblée nationale ba député déjà ebélé ba signé motion de censure pour na gouvernement Ilukamba donc gouvernement na une mobimba na yemoko pe ekweya avi na ezani pona likanisa avi na ngeza simple. C'est-à-dire que dans le moment où nous avons l'appel dans le bateau bazaba élite ya Congo, mboka za na poussa na bango. Parce que moni ba député wana nyoso yo benga ba député, c'est vrai que ils en ba o ba mérita ki mais majorité baza na ba mérita te pe bazwa te ba ko représenter population te. Yango bazo sala makambo nyoso moni zo sala mawo. Majorité bazwa te. Na ko yebisa yo lelo ke to za na bandeko oyo Bazana parlementaire, mais avec 17 000 voix. Mais Moutou a 1000 voix, balobit que Moutou a kende kuna mona. Tozana bandeko oyo bazalelo avec une liste de plus de 20 000. Mais tozana bandeko oyo baza boto ya remplacer qui nga yebi kaza azalaki na 272 voix s'il vous plaît. Ça dit que oyo kuna bazo ça les théâtre de chez nous. Les théâtre maman. Bazo agir, ba yebisi bango que ceux qui bosali boyete bozo kene ba chômeur tozo boma parlement est-ce que mboka liboso oyo parlement ba dissoudre mboka na biso soki makambo za malamu te ba bandelaka makambu na ndenge ya propre bosali fondation ya kitoko po miremata fondation eza mabe assemblement eza institution moko clé ya mboka eza malamu te donc lelo romona pétition yi au bureau d'âge le bikune go ya mboke komi ya ba déjà 139 et komi ya ba détournement ya ba millions na ba millions yo quand cette population zola na makambo wana te population zola na makambo wana voilà pourquoi toza ko bonde la bango parce que zamboka na biso Congo biso to koma ba Burundi te to koma ba Rwanda te
na kati ya bato wana bazosala bamususu mbala mususu basi bazala bazwa ba nationalité oya bango ba burkinabé baza kuna ba burundais peut-être baza kuna bato wana nyonso peut-être baza kuna biso toza ko insister comme de véritables patriotes et nous devons continuer à insister. La solution passe par la proposition de sortie de crise. Lelo eloko ko memela peuple kimia oyo ko memela mboka na biso kimia to sala ba réforme oyo eza na boyokani to sauver mboka na biso. Il faut to vanda mama biso ba nyonso toza na crise o ba benga na poto ba partie prenante to vanda la ba dialogue belé et aboutissant eloko yo monite kuna na Brazzaville to na union sacrée tango mosusu pe mbuma malamu ko to ko diriger mboka na makanicité soki tokendaki élection eza pote tozalaki na constitution ya kitoko te basango bato basunga biso na nzela ya accord ya Saint-Sylvestre mama tozwi moyen ya kokende élection mais lokola mboka ba élection sambolaki malamu te et que oyo nyonso ezotambola boye mboka ko tepa totika mboka tolobi te bino bobengaki consultation eza nango kaka un quart de tour to yande na dialogue ya solo oyo na bino oyo boza problème na biso oyo toza problème pe na moto na biso Martin Fayulu tokotani mwana mboka ya FCC Cash bana mboka ya Fayulu kuna ndeko Kabila kuna ndeko mais Kabila dirige mboka mabe pendant 18 ans pe Kabila ki basali coalition mais yo kanisi ko dirige mboka 18 ans ezali kambo ya pete mama akoya toko solo lelongo to bongisa mboka elo soki toko bengana mwana mboka Martin Fayulu toko bengana mwana mboka Tshisekedi toko bengana mwana mboka Jean-Pierre Bemba toko bengana mwana mboka Katumbi to songolo pakala nanzela ya ba élection des alaka zenga mambu élection oyo ya solo toko zela ka sikoyo toko tepa pe oyo lokasa oyo nakopesa yo mama yo zambo pandisa ngo mboka oyo il faut to sauver yango mboka oyo il faut to bimisa yango na libulu okotanga yango pe okobiblia ngo na banzela ya ba réseaux sociaux to bande comme susu ba yebake nakopa ngai oyo eza lokola bible pona biso ba yi politique parce que to lingi ete mboka ekende liboso tokoyoka soni te po toyebisa baninga ke oyo nyonso bozo sala eza lolendo ya pamba le fundu ya pamba o bozo sala to vanda ndesika moko zo mama merci mingi to comme l'abso presque à la fin mission na biso to ke nano na mo poussé yozali moko ya ba député openda ba votaka ebele kuna ngambo ya Tchangu au vanda rappel kuna na Tchangu déjà plus de 3 sauts de moutons déjà inauguré hein au chef de l'état inauguré qui le 31 décembre où il y a des bonhommes tout le monde peut inauguré il y a Pascal le bon abisso non est-ce que moi embouteillage on peut sili zele comme nango penza pour le kamalamu oyebi yango les qui souci et loko te les souci la population te ba baby simbongo ya l'état pamba bana changu ba nyoko maki na embouteillage maman na yebisi yoke na yebisi yoke ba baby simbongo ya l'état pamba oyebi ke pona baso de mouton batu basamba oyebi yango caméra pona baso de mouton batu bakangami na boloko atako sikoyo batu mususu bakeka pona mikolo mibale babimi omoni mboke kotambola na ba sentiment mo ya kosakada te pe silence eza côté na bango mais ezali mosala oyo l'état il faut asala ba pesa ki yango 100 jours mais to sala nango mbula mibale eza biso ba oyo nde na nzela ya télévision de to betisete pe ba ye ko sala mosala wana ya mbangu soki oye pe otali omona ke oyo ezalaki nango mosala ya mbangu to ko lezaki nango ya mbangu eke batie yango tokoya tokoleka mais eloko ezali malamu ezali ke ezali mbongo ya mboka na biso etongi to batelaka eloko pe to salela yango mais réglementation ezalaka te suivi ezalaka te soki balobi ke na biso vraiment bandeko oyo batambolaka na bamboka bapaya akoki koya te abandaka kokumisa baso de mouton c'est-à-dire que eza biloko oyo donc eza normal
pona que moi circulation ezalaka bien mais na mboka oyo ozomona moto etambolaka eza ni permis ni permis mais wana bazali ba oyo bazoyoka te pe muta kokipe bango azate permis ezalaka te plaque ya immatriculation yo yebi ba mama combien bozo souffrir na ata biloko bochaka na mutu to biloko bochaka na mafie ndenge ni mais nyonso wana mboka ezotala batambolaka bakipaka sens ya kotambola te bon nyonso wana mais toujours est-il que sokoye na côté ya des bonhommes embouteillage ezali sous te mais dès que ils ont traversé ce de moutons surtout côté à babenga ngoni mukoro to kangami 3h dès que vous traversez rentrer à bateau wala babenga mais yango na yebisi yo Petro Congo dès que aux si les stations de moutons embouteillage bandi na manjili donc au Monique au komona non mais nous allons rester plus politique c'est-à-dire que nyonso l'état mutabongisaka mais nyonso nezomona que l'État aussi kaka. On doit quand même être des Congolais patriotes et tout le de vraies solutions et la pour Mboka pour Mboka et Kendeliboso. Mais na minute je pense que les Congolais ont la conscience na bango en tout cas la grande majorité ba monique Mboka ezotambola malamuté. Alors to vendre ici kamoko tout solo là autour de la proposition de sortie de crise bande comme sous pas pesa pe ba point de vue na bango to Kendeliboso. Tout y a comment dans la situation où il y a Mboka na carotte parce que tous tendre vraiment vers l'asphyxie. Il y a situation économique peut tous battre tous kende wapi. L'incertitude elle est totale. Mon ligne est vraiment totale. Tous battre tous kende wapi. O la buki na tongo na kende kaka. Mais où habiter makamwango et ko suka wapi. On muza to comme na suka ndeko junior mo mutu na suka. Lelo oyo des jours oyo mbutu ko le kananga bazando kuna. Gouverneur Napso Gentini Ngobila, Natina Kabokono à Covid-19 déjà na RDC to comme déjà na 20 000 cas, batoba kokufa, batoba za penda contaminé na Bokono etali Covid-19 kasi ba jugé bon susu ya kokanga zando parce que zando bon soto eleki na bité mbongo bazora ba ticket ce qui kendara wapi. Des jours oyo ba maman na ba jeune garçon, ba jeune fille ba te zando ba lesaka mabota. Des heures na koya na awa na bureau na yo ezakinde opesi mbwa boy na zando honorable Muza décision oyo gouverneur Ngobila zu ezali malamo eza décision ya mabe pe ba kinois naza ko yebisa bino ke bato yo bazana ba assemblée na ba parlement baza bato bino bo votate bozo mona preuve nango yo moni ba député provinciaux ba telema baloba ke ndeko gouverneur likambo yo lingo sala parce que wana zali mo conjectif obango ba fuba contrôler ba komi futu ko soutenir ye ba ko lia mosolo na moment oyo ya covid o situation économique est très difficile yo oya olongola mutu mosala na ba condition wana po batu bakendanga na compagnie te compagnie ya mame zali ko kende koteka aya ko sunga libota yo ya olobake bokoteka lisusu te otinda bango ba place nyonso ozotinda bango ba luka lisusu mbongo ba banda komesana na clientèle ba banda kosala est-ce que bo soto ezaka kana zando ti bo soto yango batika kango bongo batika yango pourquoi opération qui ne peut te bannir depuis 2 ans et ya kaka na ba publicité la télévision musala o basalaka ezalaka te na yebisaka bango lokola ba komisi opération qui ne peut te cop et kosimba te eza et loko oyo congolais nyonso il faut ayeba et puis il faut ça la planification. Sur la planification, les villes les a dirigées sans planification. Et nous sommes avec la complicité, il y a ba oyo baza ba élu na biso. Mais en réalité, baso sala musala na bangote. La conséquence yango wana intérêt à peuple ezate. Et ba congolais, il faut ba monaka makambo wana soki le lot soki nazota la ville ya Kinshasa. Commune oyo kokozala ke ezana mosoloté. Mais on a la capacité d'avoir $1 million par mois. On a cette capacité. La commune oyo ya souka a connu qu'on soit 1 million ya recette par mois. Mais comme batu bazoya bate barosala nini, nous nous préparons pour l'avenir. Et na kobi yebisa ba congolais nyoso, bandeko nyoso balingi eside, bandeko oyo nyoso balingi parti à moi mboka Martin Fayulu de se préparer en conséquence pour que tu récupérer légitimité na biso.
c'est le travail que nous devons faire. Parce que tant que le peuple est abandonné. C'est inconcevable Nathan aux autres traversés. D'abord, au début que moi, ça marché, mais je pense que c'est quelqu'un d'autre. Mais les locaux Nathan est difficile. Je pense que socialement, ça pose quand même problème. Mais Tolandi Nandenge ya Mozindo. Tolandi Nandenge ya Mozito, et ça na commission ya bandeko député provinciaux. Oyo ba salaki musala, ezo pesa yendingisa, lelo asala, azo ba décision wana oyo eza contre population. Alors, ba député baza contre biso. Ba député baza contre population ya Kinshasa. Bazali contre population ya Kinshasa. Parce que batu bazo nyoko maboye. Yo lo ba ke maman oteka susute akolesa mwana wapi. Oyo ke papa kote otewa bosoto zali, mosala na yo l'état ezadini. Ezando longola ka bosoto wana chaque jour te. Et puis bosoto yango zaka kuna te, okende barumbu, okende wapi, okende marché à liberté, okende marché à matete partout bosoto zali. Pona ni ko sala batu kana iboy. Kaka poto ko yoka ke bapaya basomba banda kukuna, ba coopération ezali bazo lukandeni bapaya wana, bangonde batonga ba magasin, po toko maroko futa ba 1500, toko futa ba $2000 na suka sanza. Pona ni l'état ko sala makambo boy. Matondi mingi honorable Mouza, merci vraiment. Merci maman. Balandi Bolanda qui sont partout dans le monde entier à travers chaîne YouTube Nabino to comme bon na suka to embe qui bino mona mboka honorable Mouza na penza to sola qui sur la question d'actualité boyo qui penza surtout dans le cambo italisando ko pesa pasi lelo penza mbutu masasi ebeti bato bakimi pote bande ko revendiquer kaka ngobila kangazando te dans 5 jours azando ko kangamati le 20 bako kangazando to ebité na réclamation à population est-ce que bako kangazando to pe bako kanga yango te to sola ki na sur la question d'actualité surtout makametali union sacrée parti na décidé moi la mboka Martin Fayulu bango batikali kana likambo etali ba réforme bako kena bango union sacrée surtout union sacrée on a to ko mona ngo kaka c'est comme si ekomi eza lokola coalition D. Parce que bato nyonso bazaki na kati ya FCC baki susu kokota kuna susu na union sacrée to ebité est-ce que intérêt penza ya peuple ezali na kati ya union sacrée wala to komi na suka. Merci na Junior Tankway wazaki bongo na sima caméra, merci na Sylvain Lukongo, merci na JBB papa social depuis États-Unis, merci penza na couple Bosunja père double na mère double Willet Jokwana Gelor Bosunja depuis Tour. Ngala bino songi nzamba zongi te tokutani na mikolo ezali koya.